Yeba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, souka la plaisir. Nzamba pambola bino nyonso batu bozolanda biso na kati na émission kitoko ya babongisi loposo. Babongisi loposo anzoto. Bien aimé émission na biso kombo nango bongisa loposo. Parce que likamba ko bongisa loposo bien aimé ezota la âge ya mutu te. Ko bongisa loposo eza likambo ya âge te. Parce que loposo ya mutu esengeli ezala kitoko, ezala malamu, ezala présentable, admirable, aimable, remarquable. Vraiment nazali ngai moko te, tozali pe elongo na c'est Clarisse Tumba. Ye paza mo bongisi loposo lokola yo, ndenge yo bongisa loposo, ngai na bongisa loposo, ye pe aza mo bongisi loposo, biso nyonso ba bongisi loposo, ba papa ba mama bilenge na mibange. Pona ba bébé pe ba bongisa loposo mutu nyonso azali mo bongisi loposo talatina oyo ngai na yo to solo la mingi penza na oyo etali loposo na biso na kati na émission na biso bongisa loposo na yo. Vraiment yambo to banda émission na biso to kopesa numéro de téléphone parce que bino batu bozolanda émission bobenga mingi c'est Clarisse Tumba pe akopesa numéro de téléphone en tant que moyembi po ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, ba pasteur, ba sala nzambe nyonso bo benga yepo azaka moyembi ayembaka kitoko bomona kabanzembo na ye na télévision. Bosiko pona bino balandi loposo ba bongisi loposo pardon. Boko benga na numéro combien 089 94 42 825 089 94 42 825 Tuyo kobenga tana 09 98 87 85 95 donc 09 98 87 85 95 donc occupé kobenga na 082 83 70 504 082 83 70 504 topé na 085 21 45 823 085 45 excusez-moi 085 21 45 823 bon appelez ba numéro oyo po obenga mingi to discuter mingi o solola na biso mingi opesa pe mayele oya yo po ngai na bino toza ebele ba bongisi loposo toza na ba technique ebele yo moko yebi oyo tosalaka pona nini parce que loposo na biso ezala tango nyonso kitoko ya liboso pona kobongisa loposo tosukolaka nzoto na koko banda bote c'est Clarisse pesa pe nano mbote na bandeko bazolanda émission na biso bandeko babongisi loposo nyonso mbote lelo toyeli bino ba secret na biso botunaka bapona bino ezaka ndenge nini bonunaka te ndenge nini ozanga tâche ndenge nini ozalaka toujours kitokosi na kitokosi yango lelo tolobi ke non secret na biso tokobomba ngo te tozopartage ngo na babongisi loposo nyonso ya mokili mobimba po bino bokoma mpe lokola biso bobongisa boleka même biso yango wana tozana mpona bino merci bochange site te bolanda biso kochange site te tosengi mpe na basali ya nzambe nyonso bazwa mpe numéro ya se Clarisse Tumba okobenga na campagne okobenga pe na église okobenga moninga komona te ke o église na ngai eza na instrument te benga likambo okumisa nzambe eza ekipaka nango te église nyonso oyo yo ozokamba na makoki nzambe apesi yo mpona sikoyo ezala ya munene ezala ya muke se Clarisse Tumba to kobimisa album sika
tomonaki mpe Elvis mokili mpe abimisi mpe baza ebele babimisi se Clarisse Tumba yeyo zwa numéro na ye po il faut l'union fait la force basala nzambe totravaka na bayembi mpo nga mpe nabengaka ye na Jésus la vie na veni boma numéro 11 se Clarisse Tumba pesa numéro mpo basala nzambe basi bakobanda obenga yo na ba mama numéro nanga telefone eza 089 70 48 926 089 70 48 926 obengi okozwa obengi ata na 6h ti 1h ti 5h okozwa nga babino se Clarisse tokosala mosala osepeli kokumisa Yesu Christ olongo na se Clarisse Tumba soko le nom de Jésus Christ est élevé na église benga ye akokumisa nzambe ata na fete ata bamanifestation nyonso oyo osepeli mpenza te kombo na Yesu Kristo kumama tala sapesi numéro na ye bon tokoti sikoyo na makambo na biso ya kobongisa loposo esengaka moto asukolaka nzoto il faut kosukolaka nzoto omoni bato mosusu basukolaka te okomona asukoli na ye nzoto te akamati kaka mafuta abandi kopakola na loposo ya nzoto mélange pe alikama ntango yo osukoli nzoto te yeba te madusu na yo ya loposo ya nzoto eza polele te bandeko eza ya kokangama bon madusu wana ezaka na posa ya kokoma polele parce que mupepe kota parce que loposo pe elia parce que madusu wana eza lokola munoko ya loposo esengeli osukola nzoto mpona kodebushe bapor wana okosukola nzoto na yo na savon moko ya kitoko epuis savon wana il faut ezala savon moko vivifiant parce que ntango yo ozosukola nango eza kokende koliesa loposo na yo eza kosokola yango mpe kovivifie yango ozala moto ya mwindu ozala moto ya pembe en tout cas il faut kosalela vivifiant oyo eza kosokola loposo na yo mpona korendre yango très belle remarquable admirable pour loposo wana engengo oyebi bato mosusu soki akei kosukola aza kokende kosukola nzoto na bazazu na basavo ya mabe na bashampoing donc na sima oza kosukola nzoto na biloko oyo ekoya kolia loposo na yo ekozikisa loposo na yo nzoka ntango yo oza kosukola nzoto luka eloko nini oyo kosukola nango nzoto mpe mai esengeli ezala ya kitoko bongo nsima ya kosukola nzoto tozolakisa yo ndenge bapakolaka mafuta se Clarisse Tumba olobi ni kaka nde mama lobi ke non soki osokoli na yo nzoto te madusu ya nzoto na yo eza ya kokangama ata ozwi mafuta opakoli okozala te ya bien te te ekosimba te parce que mai kutu oyo ekosala ke non poso nini madusu ya nzoto efongama ntango otya mafuta ezwa siko forme na nzoto otya yango te bon obandi ka mbala moko otya bazazu banini ozwi mafuta opakoli mafuta nano osukoli nzoto te opakoli mafuta salite nyonso wana oyo eza na loposo ya nzoto esangai na mafuta bitumbala ya loposo ekobanda okomona loposo na yo ebandi kobundisama ekomi ebandi kobimisa bamakwanza ebandi kobimisa baride ebandi kobimisa obandi koyoka mikusa okomona olobi o babwakeli yo maladi ya PC mensoka nde yo moko avant opakola mafuta osukolaka nzoto te bien aimé mobongisi loposo esengeli kosokola nzoto avant opakola mafuta ata soki yo kopakola mafuta ana 3 fois par jour bandeko fo kosokola mpe nzoto 3 fois par jour mpe nayebisaki yo te savon na yo esengeli ezala savon moko vivifiant savon wana il faut ezala vivifiant alors mpona kobongisa baloposo kobongisa babongisi mpona kobongisa baloposo na biso bato mwindu na bamindele ngai wa bino mama Israel ajua na possibilité pe capacité nzambe atia kati na ngai na preferaki kosalela bato nyonso mafuta moko ya kitoko mafuta moko vivifiant
oyo tango yo sisi kosukola nzoto il faut kopakola yango mpe nasalelaki bino savon oyo soki okoti na douche okozwa savon osokoli nango nzoto mpona nini parce que savon il faut ezala vivifiant ezali savon moko vivifiant désinfectant donc parce que tango yo osokoli savon faut ekende kolongola bamicrobe mpe savon faut etika vitamine na loposo mafuta mpe soko opakoli il faut mafuta wana ezala vivifiant désinfectant parce que tango yo opakoli mafuta na loposo ya nzoto ekovivifie loposo na yo mpe ekodésinfecte yango bon bamafuta olete bato basala mafuta ndenge wana bakei kosalela biso bazazu babiloko ya mabe po tobeba ndenge nga nabebaka na batampon na baride ndenge nanunaka Kinshasa mobimba na braza boyebi po leru wana bandeko nayebaki na ngai teke bamafuta ya mabe ezalaka bon nakamati bipakola pakola nanunaka na misu na binoti bien aimé nazwaki likanisi na oyo nzambe atie kati na nga lokola sagesse na intelligence naza na possibilité na capacité ya kobongisa yo loposo na yo na biloko ozomona oyo na bamafuta ozomona oyo na kobongisa loposo atozali na baride tampon makwanza mapalata baloto babibo banduta batache noire ngala bata vimbikisi malade ya mpese banjoko biloko nyonso oyo ebebisaka loposo vraiment nasaleli bino mafuta oyo nasali yango kombo nango nini Péotin ezali vivifiant moko désinfectant et puis ezali nettoyant moko oyo ezali kosokola loposo na yo soko pakoli yango bon sikoyo bapakolaka mafuta ndenge nini landanga malamu landanga penza na bokebi nyonso mpo nalingi nalakisa yo ndenge bapakolaka mafuta numéro ya telefone ozomona eza na affiché na télévision benga directement oyo banda koyebisa nga problème nini eza kotungisa na loposo na yo problème na kati ya loposo na yo eza esika nini soki eza na mukongo yebisa ngai soki eza na tolo yebisa ngai soki eza na libumu yebisa ngai soki eza na elongi kobombela ngai te na maboko na makolo esika nyonso problème moko eza na loposo na yo kobombela ngai te mpo ngai nazali mama Israel la joie oyo nasaleli yo mafuta kitoko obongisa loposo na yo ebonga bamafuta oyo opakolaka basavo osokolaka nango bamai osokolaka nango babiloko ebebiso lelo okei konuna age ezali nanu bandeko okomona mutu age eza ya moke bandeko me loposo ekei liboso likambo nini bandeko ezali nde likambo ya bamafuta ya mabe na basavo ya mabe alors yambo nalakisa yo ndenge bapakolaka mafuta nalingi napesa maloba pa na se Clarisse Tumba ye akopesa mpe mwa commentaire na mwa conseil moke na oyo etali bato oyo basukolaka nzoto te afa kopakola mafuta oza kosukola nzoto te mpe aza bato mosusu mpe aza kosukola nzoto na mai ya salite ya solo mama ya solo mama likambo yango mama azoloba oza nanu jeune age eza nanu mokomi lokola mobange mama alobaka ntango nyonso tuki elongi ekomi lokola ya ngando posa ngando me batali age na yo oza na 30 ans mais elongi ekomi lokola bato 70 ans mais omoni soki ozobongisa nzoto na yo bien ata okomi na 80 ans bamoni okoza na 40 ans oui tuna age nanga yoka ba age nanga so na peso age nanga okamwa mais po ani toujours naza toujours kitoko na toujours bien poza mobongisi loposo oui c'est-à-dire que tika bichacha tika bipakola ya salite ya moto 3 mois plus tard ke bana 1 mois plus tard bichacha wana ozo to osangisa ngo allez ezui yo pe jour wana moi esali yo bien 2 semaines allez pou mais tozana ba produits ça vivifiant oyo atopakoli yango par jour 10 fois jamais que beto tampon ekobongisa onde ekobongisa eza kovivifie yo ozo se rajeunir et en plus banini baridi tuana ezolongwa na nzoto
poso na yo maboko tala biso maposo tala po tala maboko na tie vernis te mutu musu po maboko neza bien fa tie vernis ata tie vernis mais soki apakolaki mafuta mabe maboko kozala mwindu tu awa mwana nyonso tu awa banoir tala biso topakola oyo te maboko nanga eza noir te maboko nanga eza soki osimbinga maboko pete soki omoni litama fo ezala pete bapiso bizi kaka boye o biso yango moto ayoki olosepela me ayoki ondire baekai ya ngano ekai na litama yaya oyo oza kitoko olataka bien me eloko ezoboma yo te na yo ozobomisa soki wana te se Clarisse Sumba eloko mosusu nga na nga nasenga na babongisi loposo soki ekoki kosokola nzoto mai fo ezala ebele bandeko yo kokama toki kosokola nzoto na mwa mai moke boye babongisi loposo bamosusu bakamataka va pakola mafuta ake kopakola savon oyo napakola na savon apres nanisa mafuta bandeko kiba tika okotya aside na ezala na yebiso nde basokolaka nzoto ndenge bapakolaka mafuta tobandaka liboso na kosokola nzoto okoti na douche ozoka soki mai ebimaka na pompi te ata mai ebimaka na pompe ya douche wana il faut quand même cantine ezala okoti na douche bakotaka na cantine to okoti na mai soki mai ebimaka na douche te ale sikoyo tangu na kati ya cantine wana eloko nini yo kotya na kati ya cantine wana vivifiant savon désinfectant ozwi kaka ta bouchon moko neti nga onga na sala bino nayebi te papa disi soki aza prêt akopesa biso vivifiant savon onga na sala batiaka yango bouchon moko na kati ya mai mpona kovivifie mai wana ozwi mai wana ovivifie yango c'est-à-dire que ozwi déjà bouchon moko ya savon vivifiant otie na kati ya mai obandi nanu kosukola mai mosusu osisi kosukola oye kozwa mai wana oyo vivifia bandi komisopela basalaka bongo bon bino bato bosaka na babenoir oyo tobengaka sani na kati ya douche oyo bokotaka na kati bon yo sikoyo merci beaucoup papa Dizzy mpona vivifiant wana merci ozomona vivifiant oyo eza na miliki eza na maki eza na concombre eza na nyonso oyo ekoki koliesa loposo na yo na carotte eza na mbisi kokanisa teke mbisi akauke mbisi ya mai eza na nyonso oyo ezali lokola vitamine mpona kovitamine yo loposo kovivifie yango mpe kodesinfecte yango bakotaka nango na douche te okoti nango na douche ozwi kaka bouchon moko osopi na kati ya kantine na mai bon soki mpe olingi okozwa bouchon nango moko otie na linyuka oyo tobengaka gant de toilette oniki nzoto bien omisopeli mai esili ozwi esi ya kitoko kokende kozwa esi ya baekai te obanda konika loposo boyo yo uti kosukola ozwi esi ekuba ozwi esi oyo ekuba obandi konika nango nzoto bandute kobima yo bandute kobima il faut kozwa esi ya petepete opangusi nzoto ntango yo sisi kolongola mai na nzoto na esu ya petepete eloko nini yo kosala okozwa d'abord vitamine babandaka na vitamine bato mingi baza kopakola mafuta bazobanda na vitamine te sikolo loposo kobeba nga na bebaka nasala boye mpona bonga nini nasalaki te pakola kende kozwa kuna yo natya biloko mpona kolongola batampo te esimbaka te bongo soki mbiloko te na nga na suka api soki sagesse na intelligence te na mutu na nga bandeko nga tampo oyo ekomisaka nga lokwa mobange bandeko na nga na suka api nzambe na nga ndeliro nga mpenza na koma mpo nazaka kobata nzambe nazoyebisa yo soki osilisi kolongola mai na nzoto bazwaka vitamine ozwi vitamine moke otie na maboko opakoli nanu na nzoto
soko osisi kopakola vitamine bon nde okokamata tibe okozwa tibe ozwi tibe oyo ozwi na mafuta oyo ozwi ndambu otie na maboko ntango yo otie na maboko opakoli nzoto mobimba ntina se ya makolo ntina se ya makolo mpo bato mosusu balingi kaka makolo ezala ya kokuba na bamabiata do makolo fo ezalaka propre okomona mobali akendaki na mosala yo pongi ezwaki yo mpo okende komata na mbetu boye ale osokolaki makolo te mobali awuti na mosala boye aye kokuta olali boye makolo sali te ale mobali akoloba ni mwasi osokoli nzoto te apeso bisi te apusa pembe na te simo okende kobate batata mwasi bakende kobimelo bafemme de nuit balokaki yo moko ozomi mpo il faut konikaka makolo ntango yo opakoli mafuta bapakolaka mafuta tina se ya makolo na yo na se ya makolo fo ezala petepete na se wana parce que nakoloba mingi te donc point d'interprétation entre parenthèse nayebisi yo ntango yo osisi kopakola mafuta ndenge wana kolata elamba ya salite te po elamba ya salite mpe okomona eza na solo ya mitoki eza na basolo ya mitoki eza na bamitoki oyo eza na kati ale ntango yo kolata elamba ya salite wana obandi koyoka mikusa na loposo ya nzoto ntango banda kokwanza boye eza malamu te bato ebele bino bomonaka bandute ebima bango na mokili oyo banikaka banzoto na bango na bamanyuka ya mabe mpe bapangusaka banzoto na bango na esu ya ekuba bon bapakolaka mpe bamafuta ya mabe mpe na basavo ya nini ya baside en tout cas babongisi loposo naza na makambo mingi ya koyebisa bino me ngonga eza ngonga tosuka nano abelo paske makambo ya kobongisa loposo eza ebele ezalo bino bozomono eza savon pati bandeko bato ya mokili basaleli bato basavo ya baside me nzoka nde savon oyo kongole to mutu nzambe asala na nzambe akeli mutu na lolenge na ye savon ya mutu akosokola na savon oyo bandeko mpona nini loposo fo ebonga koma yo mutu okoki kokamata savon ya mabe etonda baside babiloko mabe opesa mutu asokola nango loposo abeba nzambe akotuna il faut mutu abonga nga na kamati oyo bambeko na kati ya mboka na biso oyo basoso bazobwakaka bamaki bongo bamaki tokosala basavo bamaki te savo bamaki tokosala te ebele bavitamine etoni na kati ya mboka na bawenze na bazamba bandeko il faut mobongisi loposo asokolaka na savon oyo ezali vitaminé désinfectant vivifiant eza vivifiant mpona nini mpo mobongisi nzoto asokolaka na n'importe quel savon te mobongisi loposo apakolaka n'importe quoi te babongisi loposo bino moko boyebi ngai naza na mingi ya koloba te mpo nayebi te bokopesanga mpe mayele na oyo mpe bino boyebi bokobenga mpe ngai bokopose nga bakestion bokoloba bon tokomi na suka émission c'est Clarisse nalingi kaka osolola na basala nzambe na bayembi pona nzembo album ndenge bimi pona bo travailler ensemble pe pona milulu oyo le 31 le 30 août oyo ya solo boyoki ndenge mama Israël alobi pona makambo etali pona biso en tout cas bo vraiment bo négliger yango te eza eloko moko epesaka moto esengo moto soki amoni oyo asepeli na yo olati kitoko soki oza na te mabe kitoko ya bilambana eyomonana te faut nde mama lobi faut kosokola nzoto bien 3 fois par jour opera mafuta no 3 fois par jour donc konéglige likambo tente obengi mafuta ngwana tout ya pona yo ezali pe mutu po ebeba ozumi kozokoka te benga solution ezali mama sasele bino mafuta ba savon ba biloko tout ezali na lobi na bandeko nyonso tout oyo basala nzambe tout oyo bazalaki na besoin ba CD bimi toala DCD na kati ya kati ya studio na biso ebimaki na kati ya terrain ya mama Israël la joie na ya sœur Clarisse donc le 30 août oyo yango wana nde tozosala la journée de louange et adoration to présenter bino pe album wana donc ata oza wapi ata oza na États-Unis ata oza na wapi soko oza na besoin oya la journée wana yaka nzamba kopambola ozosola mingi CD pe ezali pe na mbongo na CD sponsor na biso ezali POT donc okoya soki oza na besoin osombi CD osombi mpe POT tokokitisa biloko nyonso tout mpo na journée wana baba baza na besoin kobenga biso numéro ezali 089
70 48 926 089 70 48 926. Pasteur oza na manifestation campagne na yo séminaire na yo journée louange adoration c'est classe azali wana groupe Jésus la vie disponible ezali wana à la montagne de l'Éternel o ezwa mi maman Israël la joie toza wana o manifestation mariage toya koyemba toza wana tokoyembela Nzambe o na matanga toya koyemba tokoya koyemba tokumisa Nzambe donc o nyonso ndenge kosala esinga keno toyembela Nzambe tokoyembela Nzambe album ebimi biloko to ebimi obengi osombi toza na mpona bino. En tout cas merci beaucoup Nzambe Israël ajoa pambola bino bo changer société bolanda o mama lobi bobenga na balimero oyo topesi bino bokozwa baproduit na bino bokozwa mpe bacd bokozwa mpe baprogramme nyonso tu ya journée na biso. Nzambe ya Israël ajoa pambola bino nazongisima lobe pa mama. Merci beaucoup Nzambe Israël ajoa azali Nzambe alola amen Nzambe na bomo ekombo na Yesu Kristo. Bien aimé mpona kosukisa nazopesa yo sport oyo ya journée wana oyo ya le 30 août tobengi bana Nzambe nyonso basala Nzambe nyonso bayembi nyonso bazaka na simplicité oza na simplicité oyo ozalaka soko omoni ndeko omoni moninga aza na manifestation oyaka okumisaka Nzambe elongo na baninga. Parce que l'union fait la force, c'est parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour Nzambe oyembela kokomona ke okoya lokola ngai tangu na yaka okomona na ye nazata na tina te bakende kochanga ka kuna liboso bino mo bomona ngati bino mo nde boyaka kozwanga mama Israël a joie ye na yaka kosa bino ba surprise naka kokumisa Nzambe yo zalaka ka moyembi oyo sa lokola ngai nazaka nanga mapeka likolo te oza ya Nzambe. Dieu résiste aux orgueilleux. Moyembi nyonso azalaka na simplicité. Oza invité. Comment on a dit que po ba pesi invitation te oza ya Nzambe. Eza musala Yesu Christ Nzambe na yo ba oyembela Nzambe. Il faut oza la présence. Toi adorer Nzambe longo. Bana Nzambe nyonso. Basala Nzambe nyonso tokokuta le 30 août. Avenue Boma numéro 11. Bandal Bisengo. Donc référence marché ya Baluba. Donc soko bengi pe na numéro de téléphone to pesa yo adresse. Et puis mukolo la journée wana ba mafuta. Nyoso za moins cher parce que pe autant zali sponsor za ko sponsoriser journée wana elongo na Yesu Christo. Nzambe na biso. Bon, tout ce qu'elle vient sport wana merci ming bye. Keba siko makambo bandi awa nde bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, Souka la plaisir.